Telengana ukoma ko telengana ndeni papa kenda wapi IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Bonjour chers internautes, les amoureux de IHP Media, je vous dis déjà shalom, shalom. C'est bien moi votre humble serviteur, Nathan Mwamba, communément appelé la conscience de l'IFR. Merci beaucoup, merci Nabino Baïnyo Sobozu, occasion à Rolanda Bisso, dans mon lelo, dans le numéro Nabisso à Sika. Dans la 4e émission Nabisso, il y a découverte. Alors, je pense que l'image est en mot Zoloba. Vous allez vous poser trop de questions, où en sommes-nous? Je pense que les images elles-mêmes, elles parlent déjà. Les gens en fait dans la compassion. Alors, on s'est dit un bon matin, tout ça là, tout à la Nengemini Bana Balamukaka. Bana au Benga orphelin. Moi, j'ai toujours dit une chose, être orphelin n'est pas une vie choisie, mais subie plutôt. Alors, comme orphelin, na volonté na bangoti. Bangope, bazarape na posa, to bazape na posa ya rozala lokola bana na biso, o tozana bana bandako. En tout cas, je n'aurais pas trop à dire. On va essayer un peu d'interviewer, ceux qui ont l'occasion d'interviewer quelques-uns. Il y a Bana Awanakati Orphelin la compassion, Boyo Kabango. Alors, donc un peu, moi 3, 2 cas, et l'Oroni Nessala qui est Akoma orphelin. Donc, et comment Nengenini à se retrouver dans Katia Orphelina la compassion. On va essayer un peu de voir, on va essayer d'interviewer aussi le président, le fondateur de l'orphelinat la compassion. Et il va essayer un peu de nous dire réellement qu'est-ce qu'ils ont comme problème actuellement. Pour retourner Karozoua, qu'est-ce qui se passe vraiment. Alors je ne peux pas commencer mon émission sans pour dire un grand merci à Maman GH et à Papa Osé Amani. Alors un grand merci à mon cordon équipe Bumba, les coachs, à celui que j'appelle 3 fois plus que Ibenge. Merci beaucoup à vous. Merci à Brice Bilema. Merci garçon sympa car la simplicité a un nom. Merci beaucoup. Alors, on continue.
Bonjour camarade. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Comment on Donnel. Nani? Donnel. Donnel. Donnel yo okoma se retrouva en orphelinat ndenge. Nana tokana na Angola. Yo utaki na Angola. Utia na Angola bongo okoma imba mo en orphelinat ndenge. Tudaki na nga ana kuna aya sita. Tukenda na papa kuna na Angola. Papa kufa na 2019. 2019 ana muninga papa na kuna tudaki na famille to funyo sana Kongo. Muninga papa na aina ngati na lufa tika na boko ya muninga mwe policier ba yebani. Atika weke famille za na lufu boko ndeke soki na mulia bala kisaye. Papa na boko la na lufa no boko. Tia pana ale kisinga kuna mama tebe na Kongo na ite we na Kongo. Ya mwana ipen kuna na ndio boko la nga. Ti ok mama wabi ke ye auzo ngana ye akina kutika ngana ofenda mambo. Ofenda mususu ezaka na bandali na kombo ofenda ngoni. Kerdime. Kerdime. Na bandali na venini. Na veni. Oyebi kombo aveni te. Ngai ka bandali Kerdime. Après, on se retrouva à la compassion de lui. Au final, c'est comme le coronavirus, mais on a tenu nos films. Coronavirus, on va pas nous y assumer pour notre cabilo. Biloko moi les attaques qui a course beaucoup. Quand on fait un petit peu de la tête, là, je vais aller muninga na kila sina sila novanda. Alinga kola ndoyi kuna na ipen kuna yo ngola ndeni oyebi na bako yungana yo kelongo pako gara yo kelongo ale sima baoka na ke kuna na ipen na zone kuna azasu sima azali suita longwa sima azana ime akina da sika sala si monsieur Sovane Zakide si maman nakati ko kama ana victoire ngana lala nani si kama mwe bakulu nana ndola nasi mana kutena mtu mo baguette mtu anuba kilanga kombo nani baguette anuba kilanga mona pasali azime loka pisi ngai si mapanda ko zama ina na ozo ba eno bando ye ça fait déjà combien de temps nga ça fait 2 mois. 2 mois déjà. Alors, au sein nini papa Moïse. Tokoloba nini ndenge okuteli la compassion bayambi bien. Oui. Bozo vivre bien.
Alors, le bel homme, Papa Moïse, le bon, on a portugais. Papa Moïse vite agradecer por tudo que você fazes comigo. Eu sou teu filho, se eu não tivesse encontrar contigo, essas horas eu estou na rua, estou a procurar uma coisa de comer. Então, que Deus te abençoe, que te leva uma vida normal, que tua família seja uma família feliz, que Deus anda contigo e nunca te deixe, nunca vou se esquecer contigo. Yeah, obrigado. Português como Kim, hein? Bonjour, camarade. Bonjour. Bonne santé. Bien. Comme bon nom? Gloria. Gloria. Gloria, vous avez un âge? J'ai 16 ans. Vous avez 16 ans. Yo, on se retrouve dans la compassion de l'Orpheline orpheline. Dans la Kimunga. Mais moi, je maman m'a dit ça dans le film. Tant que tu as bandé pour la barre, tu as balaxé. Telingana, comment vous telingana ndeni? Papa kenda wapi, mama kenda wapi? Papa kufa, mama pas kufa. Papa kufa, mama pas kufa. Bon, ma famille, maman bazate. Je suis pas ici, côté la fin d'année. Oui, éviter papa kufa na atika na âge. Atika na Hein? Dans 10 ans. À 10 ans. Bon, à 10 ans, il y a pas attendre papa mon côté. Bon, il y a un couteau. Un de bazar. Je suis dans le couteau avant de la jeep. D'accord, merci. Papa Luka yo to no beaucoup tane sina nzela to ndeko mama. Ate pa bakoko na bino po ebite. Pour quoi dans d'autres qui ne bakoko bazara. Ouais, qui monte kuna bo bakoko ba ebiko comment na ofe comment va na ofelina. Palo bani. Bango ba sepla na bango comment va na ofelina. Bango ba sepla. Bango ba bengana kao. Bon point nous longo kuna kasi. Kuna ni tano kuna kwa moja jana ili mtu anolinga nengati do. Donc kusisa msamwe makasi kutinde tunawapa hapo donc ilo kutema lungati kwa agravation. Yango préféré na oke no musika na bango. Ah bando yo vandi kimia. Bana ye ana vandi ya mesi. Alors le bail au papa Moïse. Chimango tembe bwana. Ah? Oh, c'est la cantine. Bon cantine faut c'est la ngokaka. Maman, ah oui, la tour. C'est quoi? On va cantine la bilo. Président. Ah, bonjour papa. Ah, caméra EHP au surprendre bino na tongo la mugindeni. Ouais, to la muki malamu na fait dans la compassion ande bomoni tout ça on misala vous avez un problème à plus perdu à toilette. Et beaucoup de travaux ça les tout to ça plus perdu, to mi plus perdu. Le moni tout ça la ga misala na bana pende ba chocolat to temeli bango to bango. En tout cas, tout le monde est mobilisé. Tu habites c'est quand aux années au mutu nyoso s'occuper na mwana nyoso. Bosala ni po bolonga ko sokolisa bana nyoso na tongo boy. Ezaka question ya éducation morale ni to misanisa bango. Ne to memela, on to misanisa bango. C'est pourquoi tongo boy mwana nyoso face au la propre parce que on prétend des bases. On prétend des bases pour éviter les maladies. C'est pourquoi Tongo déjà bango azarjana moral wana qui faut sokola bayana bango pe faut balandela bango donc c'est comme ça ici. Mais tu remarqué le moro on dirait bana
nde baza dérangé na makwanza eza dit à quoi? eza mai ya forage baosokola parce que awa toza na problème ya mai donc régie des eaux awa mai ezala su te régie des eaux awa mai vraiment donc nayebi mbula na mona mai awa te alors tozala kooblige osomba mai ya bapui mai ya mabulu mai wana ezala traité te mai wana ezala kaka bongo alors tozotia badetol mpona kati ya mai me eloko kaka te donc ezosimba kaka te bamai wana bapui bamai ya mabulu bamai ya baforage oyo tosombaka donc yango nde eza la base ya bachapiment bamakwanza bainfection bana baza c'est pourquoi omoni tozopesa bakisi solution nango ekozala nini mpona bana bazala kite na babiloko wana? solution nango eza ke régie des eaux azongisa mai régie des eaux a résoudre baproblème ya mai a résoudre baproblème na ye bakonzi ya mboka baautorité ya mboka batia miso vraiment batia paquet batia mpenza makoki esengeli na ngambo ya régie des eaux po régie des eaux azala mesure ya kofournir mai na bacommune nyonso ya Kinshasa mpe na baquartier nyonso ya Kinshasa atoa na commune ya Bumbu na quartier Mbaki précisément na avenue Zongo 69 koto tout na quartier Mbaki mai ezala te mai pasi par semaine mai etamoso une fois donc pasi vraiment makasi toza obligé osomba mai neti soki l'état aza na mesure wana te na minute oyo eke motu moko motema malamu alingi aépargne juste bana akoki kosala nini neti na minute oyo? bon mpona bato ya mite ya malamu vraiment ezala malamu mingi na bato oyo bazalaka na motema kosunga mpona koépargne bana na bacondition bazovivre nango premièrement tokosenga na bato ya bonne foi baya kotiela bana en forage parce que ama eza te on dirait mai yango forage yango bosombaka libanda yango ezodérange bana kuna eza traité te mais soki toza nango awa wapartir ya awa tokoza na facilité otya yango baclore biso mo totraita yango awa voyez là-bas bango baoteka kaka na eta wana kaka nde bazozela baoteka bongo mais soki biso mo toza na forage awa toza na facilité vraiment na lancer appel na bana nzambe nyonso bato ya mitema bolingo mpe ya mawa bino benzambe apesa motema ya kosunga ya kosalisa na bandi bozotala baimage bacondition bana baovivre nango bacondition ya pasi vraiment ya pasi makasi donc tosengi na bato ya mitema ya malamu boya na koinvestir awa esika malamu kolona yango oyo bandi oyo baza badifficulté ebele na bandi bomoni bamatela bamosi nde bazolala pasi makasi kelasi rentrée scolaire d'ici là de lancer appel, vous qui en avez, n'hésitez pas à recontacter la compassion orphelinat. Boya qu'on investit, boya qu'on lona, bojunabino, en espèces en ati et son. D'ailleurs, on a un grand problème à Maï. Ils ont vraiment difficulté à ma casse, c'était un obstacle à ma casse. Pour Maï, c'est la vie. Maï, c'est exact, bon, on a dit, la les tonnes dans bassin, c'est sale. Les tonnes de belé salité dans bassin, Maï, on se connaît, exact. Maï, bana, on se connaît, quand c'est une dame, Maï, passe, tout ce qui n'a dit, nous, benzamba, pesa, motema. Papoze badi banga na bumbu awa ezalaka yo nde nzamba pesi biso na bumbu bana la compassion banda bamandi zelo lelo papoze badi banga mama Colette Chomba papa Ariete Wamu vraiment tosengi na bino boyeba na kosunga musala oyo boza ebele bapoliticien basali ya nzambe baservante baserviteur de Dieu mama Emi Koutino papa Beke Kenza papa général Soni Kafuta boza ebele bamusicien fondation Erason fondation Fali Poupa boza ebele esika malamu ya koinvestir ya kosala bolamu yango vraiment bana la compassion orphelinat bazozela lisungi na bino boya koinvestir et Dieu sera glorifié. Alors soki balingi babenga bino bakocontacter la compassion na numéro nini? Bakocontacter biso na plus 243 81 60 61 970 plus 243 81 60 61 970 wana eza numéro na biso appel WhatsApp okobenga biso kokoma na WhatsApp ozwa bureau ya orphelinat la compassion na numéro wana. Vraiment, Nzamba Pambola Binomingi, avenue Zongo, numéro 69, dans la direction à Chaba, non loin de l'église Kimbangiste, orphelinat la compassion jusqu'à Oboumate. Vraiment, Nzamba Pambola Bino, Balanga EHP Media, Nzambe Alola, à Pambola Bino, vous continuez toujours à s'abonner, vous continuez à s'abonner vraiment abondamment, massivement. Vraiment malade. Alors, rentrée scolaire 2020-2021, et ils allaient dans le pays ici. Qu'est-ce que vous avez déjà prévu pour la Bana ou Bana Batanga? Bana Batanga, mais jusque-là, possibilité, jusque-là, rien n'est fait. Jusque-là, donc, je disais qu'on n'a pas de partenaire officiel. C'est pourquoi moi, tout lancera l'appel, nous n'avons pas un partenaire officiel. Ici, vous avez combien d'enfants à peu près? On a aujourd'hui 52 orphelins. 52 orphelins. 52 orphelins, 48.
48 bazali badja na classe donc le reste est là bazali na on a âge à classe alors qu'autant c'est bana 50 c'est pas facile rentrer scolaire akuti mwana moko wana apparemment auti kouta na opération c'était quoi? Oui, moi, on a beaucoup de aussi dans l'intervention en casse hernie. Vraiment, hernie, tout ça, moi, vraiment, ils ont tellement gonflé ma casse. Dieu a fait grâce à l'opération pour l'équipe malade, mais ça l'a mis derrière la kimia. Merci, on a une semaine d'assistance pour l'opération. Merci beaucoup, président. Vraiment, merci, papa. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, les filles? Oui. D'accord. Ah, Boulala, combien de personnes? 5 personnes. 5 personnes. Ok. Monsieur Balala, wapi? Ok. Moi, Ndundu. Surprise. Bonjour les garçons. Eh, bonjour les garçons. Vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien? Hein? Fufuna tige. Oui. Ah, vous là combien, garçon? Vous là combien? 27 garçons. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que nous venons de suivre Bisso Nabino Touti Golanda, Nyoso Touti Goleka. L'orphelin n'est pas une vie choisie, mais subie. S'il vous plaît, Bino Bayamite Mabolam, Bino Bayabosu, occasion vraiment Yaroyoka Bisso, Yarolanda Bisso, Bino Bayamite Mabolam, s'il vous plaît, aidons ces enfants. Eux qui va problème Bazana Yango, Mingi problème Yamai. Tout le monde est bana misusu bakomi ko bima bagal na nzoto bakomi ko bima ba makwanza tout ça. Alors en tout cas Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faisons cet acte de bravoure, faisons cet acte d'amour et de compassion. En tout cas, ils apprennent le coup mon ensemble. Merci beaucoup, merci Nabino Bayebo Pessi vraiment occasion Pessi ngai occasion ya kokota na banda kuna bino. Merci. Nanzela na téléphone, na ordinateur na bino, na ba télévision na bino, na moyen so obozu occasion ya Rolanda ngai. Je vous dis un grand merci, un grand merci. Alors, merci beaucoup à maman GH, à papa Osé Amani. Merci beaucoup à mon coach Ekibumba, l'équipe technique Mobimba et EHP Media. J'ai dit la simplicité à un nom, Brice Bilema. Merci à mon ami Brad Bumba. Merci, je fais un clin d'œil à ma fille chérie Belgrace Kapinga Mwamba. Merci beaucoup à ma maman chérie Kapinga. Je vous aime trop. Merci à mon frère Abel Mwamba, le Djogo, millionnaire en culotte depuis Rwanda. Un grand merci à Tchela Paulina depuis Luanda. Merci beaucoup à mon ami Nathan Zaou depuis Paris. Merci beaucoup à mon ami Jonathan Lutonado, le DJ depuis Paris. Merci à vous et là je vous dis au revoir. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. We'll be back.